Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.tekasomba.com ezali site oyo bana ya mboka Congo basili kotiela biso po ete tozwa solution oyo ndenge balobaka ete nzela ya mokuse. www.tekasomba.com ezali site oyo nzela ya mokuse oyo ete Congolais nyonso tu akoki kozwa solution na ye na lombango nyonso ndeko yo moto ozali koteka lombango na yo olingi ete oteka yango na lombango nyonso ezala motuka ezala terrain ezala nini nyonso oyo ozali na yango kuna na Congo tala ndeko na biso Dido Mwamba ayeli biso solution ya nzela ya mokuse oyo solution ya le plus rapide oyo moto nyonso tu akoki kozwa solution na lombango nyonso ndeko yo moto olingi koluka solution po ete oteka lopango na yo oteka terrain na yo oteka motuka na yo ndeko site oyo ya www.tekasomba.com ezali na solution okoki koluka soki okoti na kati kuna okomona ndenge nini okoki kotia foto ya eloko oyo yo olingi koteka ezala lopango ezala motuka ezala bien songolo oyo ozali na yango kuna na Congo okoki kotia yango na kati na site oyo ya www.tekasomba.com po ete okoka koteka yango mbala moko olie ya koleka na mopanzi po ete okutana na ebele ya bakomissionnaire boyebi bino moko ndenge ete bato mingi bakoma kolia bato bambongo mindondo ekomi yango ete ndeko na biso Dido Mwamba oyo ayeli biso solution ya na lombango pona kokotisa ba faux commissionnaire to ba commissionnaire oyo ba escroc piaka po ete bango nde bazali kotungisa ba peuple mingi na ba bien na bango oyo bazali koluka koteka olia kolika na nzela ya ba commissionnaire ndeko beta kaka na internet www.tekasomba.com okomona kuna na kati bazali kotuna yo eloko nini olingi kopresente oyo okoki koteka pe esika nini bakolakisa yo esika okotia foto ya eloko olingi koteka ezala ndako ezala lopango ezala motuka nyonso tu ezali kuna na kati site ya www.tekasomba.com okoki koteka ba bien na yo nyonso tu oyo ozali na yango kuna na Congo ezala na Kinshasa ezala na Equateur ezala na Shaba ezala na Kivu ezala partout na kati ya Congo okoki koteka ba bien na yo oyo nyonso tu olingi koteka na nzela ya site oyo mwana ya Congo asili kotiela biso na kombo ya www.tekasomba.com www.tekasomba.com eyeli biso ba solution na makambo ebele oyo tokoki kozwela yango pe solution na lobango nyonso ndeko yo moto ozali na lobango na yo kuna na Congo olie ya kotekisa yango koleka na nzela ya ba commissionnaire tala site oyo
ndeko na biso congolais mwana ya mboka asili kosalela biso oyo ezali na kombo ya www.tekasomba.com ezali site oyo ndeko eloko nyonso tu songolo oyo moni ete ezali bien na yo oyo ezali na Congo partout na kati ya mboka na biso okoki koteka yango a partir ya internet na banzi ete na biso bato oyo tovandi na poto toyebi système wana esalamaka na basite lokola ba eBay yango nde oyo ndeko na biso congolais asali pe na kati na mboka na biso mpona kofacilite bakongolais oyo bakoki koteka babiloko na bango na kati ya mboka na biso ndeko soki ozali na lopango na yo okoki kokota na kati ya site wana pe otie foto ya ndako na yo ozali koteka otie foto na yango pe opesi bakondisio na yo nyonso okomi yango kuna pe na ntango yo okofina kaka oke okomona ete mokili mobimba bakomona asha na yo ozali kosala to kotekisa eloko oyo yo olingi kotekisa mokili mobimba ekomona yango okoki kotekisa lopango na yo na moto oyo azali na poto na Amérique pe na Asie kaka na nzela ya internet ndeko yango ete www.tekasomba.com eyeli biso basolution www.tekasomba.com ndeko soki okoti na internet na kati ya site oyo ndeko okomona ete ndenge bazali kopesa yo priorité ndenge nini okoki kotekisa eloko na yo lopangu na yo motuka na yo babien na yo ezala bato oyo ozali na yango kaka na Congo olingi kotekisa okoki kokanga yango foto pe okoti na kati na site oyo oscanner foto na yo pe okamati opresente foto na yo na kati okomi bakondition nyonso tu oyo olingi ete na ndenge ozali kotekela eloko na yo ezali solution oyo ndeko mobali na kombo ya Dido Mwamba asali yango po ete tomeka kokotisa ba commissionnaire escroc piaka po ete biso bakongole toniokwami mingi surtout ezali na bato mosusu na poto awa okomona ete nazali koluka lopangu ntango mosusu na limete nazali koluka lopangu ntango mosusu na masina olie ya kopase epai ya bandeko koloba ete bolukelanga lopangu na kotinda mbongo ntango wana boyebi ndenge ete bato nyonso tu ezala bandeko bakomaka lokola tolobaka ete bangando moto na moto alingi alia part na ye moto na moto alingi alakisa ete yende ayebi mingi mais en réalité ayebi te bakoyela yo bainformation ya lokuta yo awa pe na poto ozali kondima nyonso yango ete ndeko Dido Mwamba ayeli biso solution ya malamu oyo ete yo moko okoki kosala baachat na yo to kosomba eloko na yo na ndenge ete opase epai ya mutu te direct mbala moko a partir ya site na ye ya www.tekasomba.com okoki kosomba eloko na yo directement pe ozwi contact direct na moto azali koteka yango pe yo moto ozali na eloko na yo songolo ezala lopangu kuna na Kinshasa ezala motuka ezala eloko nini ya valeur okoki pe kotia yango a partir ya site oyo mwana mboka atieli biso na kombo ya Dido Mwamba oyo ezali na kombo ya www.tekasomba.com a partir ya site na ye nde soko okoti na kati okoki kosala makambo nyonso yo olingi koteka motuka tia yango kaka na site ya mwana ya mboka na kombo ya Dido Mwamba www.tekasomba.com ezala motuka ezala ndako ezala lopango nyonso tu ozali na possibilité ya koteka yango a partir ya internet na nzela ya site ya mwana Congo www.tekasomba.com www.tekasomba.com ezali na yango nzela ya mokuse oyo ekoki kokomplike yo te ndeko beta kaka na internet www.tekasomba.com okokota na kati pe okomona ete mituna ezali kuna olingi kosala nini yo moto olingi oteka lopangu na yo okomona ete bakolakisa yo esika nini yo kosala formalité mpona kotia foto na yo pe esika nini okokoma bakondisio oyo lopango na wana ozali koteka po ete moto nyonso tu oyo akokota na site ya www
tekasomba.com akoka kozwa bakordone nyonso mpe ya koyeba bakondisio nyonso tu oyo lupango oyo yo ozali koteka, ezala lupango, ezala motuka, ezala bato, ezala eloko nini ya valeur ndeko oyo ozali na yango. Kokende lisusu mosika te, koluka bakomisionnaire te, koluka lisusu ote nzela ya molai, nzela ya mokuse yango yo ndeko mobali na kombo ya Dido Mwamba ayeli biso na kombo ya www.tekasomba.com. wana nde ezali kopesa solution na biso bakongole nzela ya mokuse yango nde ezali kosala ete moto nyonso tu azwa solution na eloko na ye oyo alingi kotekisa ya valeur kuna na Congo. www.tekasomba.com ezali na yango site oyo ndeko okoki komitungisa te. Yo moto olingi kosomba eloko na yo ezala na Kinshasa, yo moto olingi kotekisa bien na yo oyo ozali na yango oyo ezali na Kinshasa, oyo ezali na Bakongo, ezali na Lubumbashi, ezali na Ozaï, olingi kotekisa eloko na yo la valeur na partie ya internet ezali facile. Kota kaka na www.tekasomba.com. ndeko na biso mwana ya mboka apesi biso solution mokuse, solution ya nzela molai te, solution ya mokuse oyo ezali solution ete yo moko okoki kodiskite na moto oyo azali kotekisa eloko na ye fara ndeko olie ya kopase epai ya bakomissionnaire bazali kolialia bino bambongo. Tala ndeko mobali oyo na kombo ya Dido Mwamba ayeli biso solution ya mokuse na biso bato oyo tovandi awa na Europe. Ezali kaka lolenge moko ndenge tomonaka na basiti ya eBay, ndenge biloko na bango batekisaka, ndenge nini moto akoki kozala na eloko na ye aprojekte yango na site ya eBay pe apesi bakondisio na ye ndenge azali kotekela eloko na ye. Ndenge moko pe ndeko Dido Mwamba asali solution ya mokuse mpo na biso bakongole. Yo moto olingi koteka eloko na yo ezali na problème te, nzela ya mokuse ndeko Dido Mwamba apesi biso www.tekasomba.com. ndeko kota na kati nde okomona makambo nini oyo bafasilite yo ndenge okoki koteka, ezala motuka na yo, lopangu na yo, terrain na yo, bateau na yo, eloko nyonso ya valeur oyo yo okoki koteka na www.tekasomba.com. www.tekasomba.com. solution ya mokuse oyo mokongole nyonso tu akoki kozwa contact na moto oyo azali koluka eloko ya kosomba po ete bango mibale basolola fara mpe bapesa na bakordone na bango mpe commission ya koluka ete ono nazalaki na commissionnaire moko asalaki boye oyo nasalaki boye te. Wana ezali solution ya mokuse oyo ete ozali koteka eloko na yo mpe okobebisa bambongo te mpona koluka bakomissionnaire. Site oyo ezali kopermettre na biso bakongole kotekisa babiloko na biso na nzela ya mokuse mpe bozali kosilana na yo moteki na yo mosombi bokosolola fara olie ya kopase na ndenge ya bakomissionnaire. Ozali na lopangu na yo, tala solution ya mokuse yango. Ozali na lopangu na yo, tala solution ya mokuse yango. Ozali na motuka na yo, tala solution ya mokuse yango. Nyonso tu ozali na yango ya valeur kuna na Congo lingi koteka. Leka kaka na kota kaka na www.tekasomba.com nde okozwa solution na makambo nyonso oyo yo ozali koluka. www.tekasomba.com. solution ya mokuse. bande po babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bokozumela bino tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zoomel.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.